Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle. Bila otala msonga tanush TV officiel de Sebino toujours na cadre il y a actualité on est là toujours na grand actrice ya tambo na biso puis yazapé actrice ya kata chic choc le ngete minga pe robetana par rapport mambo ezoleka sur la toile ya liwa ya collègue na bango Gianni Faya Totsika bango molimo na pe manaki mais bonjour mami Zukisa. Bonjour. Bonne santé maman. Par la grâce ça va. Condoléances. Merci pareillement. Ayopé. Le père de Ndegwaza qui trop cher Baoba Mobutu et Gianni Faya. N'évitez pas de battre de partout tout d'abord par rapport à l'ouest Gianni yo zoke on comment. Yo church na zoke mona ndako. Azalenga mona ndako babenginga ayibisinga zoke mona ndako. Nous on ndako izalina na benga kiyo to moneka na ba réseaux sociaux. Non, ma viokele babenga pas ma viokele mpe papa ma viokele mtabenga à tout le monde une nouvelle mot tanga bina zuite bina vérifier na nouvelle on a vu il paraît tchatch azali soulte bon ndima ki ngote malgré tout ndima ki ngokate ndima ki ngote. C'est vrai peneto quand on a rumeur que Jennifer Mutayamba on a raté Chic Choc. Oui. Non là qui Chic Choc tant mère Vala na petit Moshogo na vieux na voyage à Kepoto bon nazala qui déjà na kata Chic Choc pour na beta voler nazala qui joueuse ya Chic Choc loyenge londende ya vienga Dios pour na moment na tozaki na équipe à voler na musique na théâtre donc tozaki na biloko misato donc nazalaka mais na théâtre nazalaka te nazalaka ande joueuse chat mutu nana kusaka kuta Chic Choc loyenge Gianni na ndenga théâtre Gianni ouais na Gianni jouer sanga na ye lelo abengi nga lelo na ye amatinga na répéter le nango o jouer lobby pe production moi ezaki tokepe na jouer na tikali pe bala moko. Quels sont les bons souvenirs aux gardés à Jennifer? Bons souvenirs aux ébélés. Et là, nous avons eu dans un mamie Joksa. Ils ont grâce naï. Ils ont grâce naï. Donc, les souvenirs, les kiki ébélés. Est-ce que des fois, qu'il y a poto, bon, nous appelons un solo la paix, à table bonjour, vite fait dans WhatsApp. On a un solo là. On a un solo. Nous avons un numéro, Yaya pas un numéro, na biso. Tu vas dire qui est solo là. Chaque fois, on a un bengana. Dernière fois au sola, na Jennifer Ezaraka. Bon, tu es au sola, naïe. Et ça là quand nandimite ta desne koki hein. Nandimite. Parce que yaya azali suku ande ko bisa biso te ke ya biso to yeba ite ke azonga na ndako ya ndiko na biso. Si bo sola ne bo sola kana ti normal. So bo tune yande ni azo ba ne pe ka bien. To yeba ka ke aza bien. Abeta tali so bana obeta so atali solo moko mabete pona nani pona vina ya bana ekolobela so bongo te ya nyonso za eka malamu pona ye so tune ya boni kuna bien nini ate boleki nanga bokipete na za bien anda yose so ka bongo. Question de curiosité, est-ce que yebaki pe ndeko na biso Labrine a on a rata Kishasa na bisoti Labrine mwana na bisoti na ndenga koti na ndenga ye a umelte na ndenga voyage moi na bisou. Oui. Déjà avec Chassa bazana ba bolingo yena Jennifer? Oui. Balinga na déjà parti à bolingo za ki parti à. Na ne chacha iko voyage ki ya tikali ya yepe to iko ke mobile moko ayiko benda ye. Mais moi comme eko ya keto iko mbala ngo so pe yimta kufa ki yesu ki yete to ba personne nde na ba bien te. Mais bazaki de bolingo. Akufla de mbala avant azana mobali moko akufaka avant bo babotaka mwana moko mwana opa kufaka mobali akufa kutu balelaka ye mazaka soki producteur fezala producteur moko alinga komema ye fe ala ye wana akufaka bakundaka ye au courant na ba rumeur zo circuler na réseaux sociaux par rapport à ndeko Labrine tozolanda nyonso même ba voice ne ko jupiter nyonso tozolanda so la plus radio face à caméra pour le eloko oloba pe na Labrine mingi zozala penza sute po ye asa kufe
ce que c'est peut-être tout le bango avant tant il y a zalaki na ndeto bande ko loba isala mak ndeto bande ko yebisel ngoza bien pour le moment il y a zali souté to loba suni ce que baksa peut-être to ko baksa ka ke la brune o akufi aza papa ba na yo aza mobali na yo donc eza makambo eza na se ya makolo na yo wana vraiment yaya à part nan mobali no yaya na yo o akufi na yaya no penza ya ndaku donc zwa munoko kanga vandania zwa penza itoko vanda ndenge mwasi o akufeli mobali avandaka do zara penza na titide ya mwasi o akufeli mobali ata bafingi ata bato balobaka kaka na mamatanga nyonso ata na biso bafamille awa na Kinshasa soki bokufeli ndeko bato bayaka kaka bana quartier bafingaka balobaka après ntango matanga esilaka makambo wana nyonso ebosana nango en tout cas leki na nga oza na bana mobali bozalaki ndako moko akufi na ndako na yo do na ndako wana evanda mpenza et puis famille nyonso ya bandeko ya théâtre oyo baza kuna baza bayaya na yo baza bapapa ya bana na yo baza batata mwasi ya bana na yo baza basemeki na yo donc solana bango ka bien ikitisa penza oh sopelaki bango mai oh salaki bo oh bengani bango na ndako en tout cas pona nga penza soki moyes ali senga taba pardon po comme ils ont ça la BNT que matanga fire za na ndako fire za na pesa banda ko vanda mais on matanga comme que ça on va salle bazui salle moko ils ont ça la BNT en tout cas lek nanga la brune mikitisa mais là pendant ma pio donc vanda pendant za la calme za la ndenge mo sa ko feli mobala za conseil peut-être on ngana piso yango wana yo za moi si mami jokisa me campare ça est-ce que et que c'est un peu un moment bas sokolae ndenge abiso na Kinshasa to baga moso ko film mbali fo ba sokolae mais ça qui ndako makoti bonde ko la le sika moko esprit ya Jani de toyo kaka c'est que nane bimite le wana ba kundi de ntezana nkuna fo famille bon to yibite so que c'est nga église so qui famille po ya bango salami musika mais na voie normale faut ba sokolae oui ndenge coutume senga faut ba sokolae la brune parce que mobile na bande ko la na ye mbetu mo faut ba sokolae ata na ndenga ba prière ata na ndenga nini fait et sala mabongo pour so que sala mi bongo te comme il passe surtout so to landi susu na CC école Jani baza ba yanzi il faut vraiment aller kapenza ndenge makambo sala ma poko lo bateke ya msoko ba nga balenga te to zaki bo nde to yoka mwasi na mbali so bo vandi 6 mois déjà et comme il est bal hein il faut vraiment pas sokolae yoza pesi avec Jani ya zo na kata groupe et puis oza pela pe mona chaque lenge de son vivant o ba ipe bolingo na bango na maogi volende to mona pe na internet ewa bande konanga mabana na nyonso esalami nga na zade ya na shikshok luyenge bango bazoya nde na sima nde mabala wana ezosalama na kati ya groupe toyeba te nde toyebi makambo nyonso ndenge esalama même awa azalaki shikshok groupe la brune mpe groupe sikoyo tokoyeba te nde tozalaki oblige koyeba mpo ende osama na kati ya groupe basalaki bombanda te toyebaki kibombanda ezangaka te bosala yango te ndeni ezalaki kaka mais tellement ezalaki mpe na mokolo ya groupe ezalaki mibeko moko na kati ya groupe soki bayebi kaka bolingo na bino ezalaka babengani bino bandaki kosala yango me kolakisa yango mpenza bato te awa na groupe bato bacomprendre mais oyo kaka bayebaki tellement mpe frère azalaki kaka yaya biso mpe oyo toyebaki tobandeki kobomba kaka mais mpo na vie mpenza makambo bolingo wana banda olinga yango te na groupe eyebanaki. C'est vrai, Jennifer est un grand artiste, c'est un bon abisso. Banani nde bakolo matanga, Jennifer akufi, banani nde bakolo matanga eza banani. Bon, matanga normalement, tolo mandingi makambo ezolinga bato balingi tolo belango. Matanga eza ya biso nyonso, ba artiste à Congo, biso nyonso. Mais bato bakoyamba bapaya na ndako eza shikshok loyenge. Do eza bongo. Public ambone zolinge benda mo makelele bene ba réseaux sociaux, bato bazoloba mo ebele, le bino bozowele la kaka, banzonzinge répété biso nyonso. Matanga eza ya biso nyonso.
mais bato oyo peut-être babanda koyamba baninga o bando uta libanda eza chic choc loyenge poza neti ndako ya bajani eza chic choc loyenge eza ndenge moko tango papa Moselu akufaki na moment na senga yeke esala yeke papa Moselu azo akoma jouer pas Moselu tozaki matanga ezaki et pas vie de loin pardon matanga ezaki wapi et pas vie de loin matanga to noke va na siège à vie de loin to kutani na buto ba olala batika balali o ba okende ba kelo blisu to ekokutana esala maka bongo ezaki bongo so vie Moselu alongaka déjà toi azala kaka te vie na chic choc azaki souté alongaka nde akoma kina vie de loin. On fait une analyse simple pour nous déranger pas bande comme souste sans polémique. Il pose un peu de polémique. Na ta chic choc mais biso ne so chic choc to abata polémique. Ko ba l'accès biso bongo te mais lo yengende eza mais polémique to zarate. Chic choc le ngé beaucoup fait déjà combien d'artistes. Sona bina tanga ko banda ba vie Mosabu bakoko kata ba 4 ou 5 te Mira Isaki ya biso te Mira Isaki ya Siatuna azaki ya biso te c'est ça question que tout le monde dit partout au monde dans les réseaux sociaux qu'est-ce qui fait beaucoup fait la paix bande comme Sousso na kata chic choc loinge mais côté les mots côté les meli il y a Jani apparemment côté na bato ba ko mona un peu louche côté les manettes na ndenge côté le manette ndé côté mi pensa qu'il faut binoper beaucoup dans quatre organisations matang eza bino te côté le ma eza côté le maté po o bazali boso un peu bazaba ba papa na biso ba président na biso to côté le maté to le me bango te mais ni esa la kesa la mabongo fai azalaki mukonzi na chic choc loyenge donc après azalaki directeur à production na chic choc loyenge Jani Fai azalaki chef ya groupe na chic choc loyenge Jani pe a formé moi comment ma casse on a peso ya mingi poani ebele o bazale na chic choc loyenge ba kombo ebele o ezotanga malelo pour vieux akoma eko déplacer de tant via mona eke asa sali mwana na ye mwana moko sa telemi ba bimi neti ba pa Moselu ba Jani Fai ba tumsu ba ko former pe bande kona bango nde espèce vient ma casse ko banda moko voyager atikeli bango azaki na confiance na moi yebe ke atanga na zate ba Jani bazali donc ebele lelo otozo mona pe ebele awa na kata chic choc lengo baza ba fruit o Jani pe a contribuer na ba fruit wana peut-être yango moni que moi et ça qui moi désordre wana to moi lo yenge wana ça mais que te fa ça kende boye et ça la maboye mais ça nango te que te point wana peut-être bamso bakufaki équipe eza lelo bazala kité ebele bazala ki pena nte bakota ki pena nte donc lelo on peut ba ye lelo bazaba tumsu o ba vandi lelo donc peut-être yango ekelinde moi sans polémique et le nini écrit qui incompréhension entre Bino na président Masumu. Bon, tabandi na ko senga beskise. Faut na senga na beskise na o eleka ki po bimaki netike manquement. Mais na voix normal et salmika manquement po msuba msusu ba yeba ki ko lobela ngoti. Et puis ba réseaux sociaux comment na bandenge na ngo batu msuba zo makambu na ndenge na ngo nde ba lobela ngo. Ba président o basaki sur place wana na ba yaya na ba ndeko nyonso bazaki wana ba esquisser biso na actuel kaki lobby en tout cas penza tozaka ka bandeko na bango ba changer biso te tozaka bana na bango papa Masumu papa Lombe tozaka bana na bino pour boire pe biso te donc bolimbisa biso na actuel kaki lobby nga na yebi tendenge mutu muta lobeli na part na ye mais pour na ngai eloko moko ka ona sepela ki na ngote zaiki nini tant président abandi ko président Masumu abandi ko expliquer makambu ndenge ke matanga fo ezala eloko liboso to monaki o neti ngai na part na monaki mabeza nini po ye ayeba ki déjà ke ndenge vie alobaki basola ki pe batanda ki pe vidéo via tinda ki ke matanga ezali na etchecheri siko eloko nini o nga na part na monaki mabe président tango abandi ko expliquer alobi ke biso to yebi matanga eza na mbinza na famille ya Jani ozoke loke tout ça ki moi batu mabaku yangwana
matanga eza na mbinza na famille ya Jani nzoka avant vie azwa décision alobaki matanga eza na Chic Choc Lwenge ba artiste nyonso bokende bolekaka ne Tchétchéri to veneli matanga eza na asololaki déjà to Chic Choc Lwenge esololaki déjà ekendaki déjà na famille ya Jani na mbinza mpona kosenga koyebisa bango ke vie à distance tomoni mpona kotia baartiste bazala l'aise po ero ezalaka ke o lelo bayelobi bayete lobi bayete tomonaki tokolela ya Jani bien te eosala bien te yango tomonaki biso lokola toza na centre ville awa na victoire yango oyo biso toza awa na ko Ethiopie na Popo Kabaka tosenga famille ya Jani ke baartiste nyonso tolela Jani awa na Tchétchéri bango pe ba mama baboyaki te bandimaki balobi ke mais soki kaka likambo moko ezali esenke totinda ta mutu moko aya bobengi tondo tinda mutu moko aye kuna lelobi pete ke ndenge totie matanga awa mikolo misusu biso tokoleka su na famille ya Jani te ti corps Jani ko ya eza bongo te yondo zala après 2 ou 3 jours quelques personnes bakel susu bavandi soki baolala balali na tongo bazongi yondo sala mena bongo entre temps sola qui déjà na vie avant réunion et banda en coulisses et c'est que tu vas comme avant pour ba solo na vie to la tsepe ndengi vie à ça qui vidéo ndengi vie à lobby mais le ko to ko mona compliqué président tanga bandi ko loba mala moko bi que matanga ezana mbinza soki neti Chic Choc Lwenge o ezana Tchétchéri ezana ti Chic Choc Lwenge ba organiser a bango moko na ndenge na bango eloko siko ebetaki biso mo mutema o ebetaki mo mabako wana esalama yango wana nzoka président akokoye mpenza koloba ngo clair ke en dehors ya mbinza baartiste ya Congo nyonso biso nyonso na bafanatique na baartiste oyo azwi temps bolekaka na Tchétchéri tozovanda tozolela Jani wana matanga ezosalama wana mpo tomona eke famille eza mwa mosika yango tomona eke totie matanga ne Tchétchéri elingi osala biso bien donc eloko esalaka désordre ezalaki eloko mosusu te ezalaki o wana likambo ya contribution mpe tokopela moto mpe tokoki bandeko mosusu bape babi mama Denise Zazu ya charge ya likambo nyonso to mais lelo oni ezopousse mpe bino tokamwa bacontribution ngo nde kopesama na mwa CCP nde tokokaka na ngambo na bino ngambo na biso neti ngambo ni babi bino mpe na Chic Choc bokokotize mpe bosala bacandidat na ndenge soki tokokotize po peut-être bato bareconnaître te ke awa mpe totie matanga mpona voie normal ntango boreconnaître ke famille matanga mosusu eza kuna mpona famille oui il faut ba makambo ezala bien makambo nyonso babongisa soki biso tokoma kotize na voie normal tokokotize na biso te mais tokokotize mpo matanga ekoya avant eya ekokoma na aéroport bato bakokende kozwa yango bakokende zongo na babisni bakokende kozongo na babisni fo bato tolo so bino biso ke tokotize te oui tokokotize na biso te tovandi nie mais awa pe place tovanda vandela matanga ezosenga fo koyambaka bato ma groupe carburant tosomi carburant totie bakiti oyo bato bando vandela tondo luwango chaque jour mpo eza teke tokanga bakiti ata mazozo eza teke lokola po place oyo mazozo apesi biso tolue yango te oui apesi biso yango ofele tolue yango te po aza mama oyo ayebi Jani lelo te tant nyonso Jani kesala toloba soki mazozo ayebi Jani ekozwa ata ba 20 ans pourtant on a sali 16 ans na poto bon siko awa tant nyonso Jani azalaki a donc Jani pasa lokola mwana ya mazozo yango mazozo mona eke ye contribution na ye apesa sa place o bato bayebelaki Jani o bato ndeko ya kutana na Jani balela basala matanga balela Jani mais le but est que lokola mazozo asali bo photo ticle mazozo charge makam nyonso et puis ben instrument fo musique ebetaka fo ba comédien balekaka basala mwa makambo Jani bandeko sa to sa ngona ni na mbongo ti yango ezosengaka ke moi contribution ate ya makasi me ya moke moko ezala topesi su maman merci maman la première dame merci ebele na osali kolongola na nzoto ya fai e ya awa elinga kokute na ebele mais tant de maman zui charge wana en tout cas maman merci topesi ba merci ebele mais et pourtant le moment sur l'équipe président aye koloba su ke mutu a contribué te contribution ezate surtout ça les contributions te tiete c'est que awa bato to ba vivre ndeni bon comme mutu nyonso ndeba ke te okaide ya balobi ke bato ba contribuer te siko awa to sa matanga ndeni
yango place wana makambo wana nyonso ngo tomonaki neti ke esalaki mwa baproblème neti vie azoko koexplike te ndenge nini entre temps papa ya mwana alobi ke mutu nyonso asalaki na bavideo atindi ke bato matanga evandela ne tchétchéri mpona kokokisaka mwa liloba anake matanga ezala ne tchétchéri ondero ambinza mpo tomona mbinza eza mosika baartiste nyonso tozalaka ne tchétchéri eza pase ekomaki nde biso tobanda koexplike yango bato na monoko eloko peut-être ebotaki trouble yango wana mais bakonzi balimbisa biso balimisa bino tokokenda biso déjà pe faire l'affaire mais sikoyo lelo oyo bandeko mosusu bakoloba etobetano lisolo plus mingi ya cotisation c'est bien expliqué ça clair parce que souci na bino ezali baartiste nyonso ya Congo bacotiser basala cotisation mpo eke bino bokoka mpe koorganize matanga to ndenge nini meka mpe oyebisa biso bon omoni matanga ezalaka nango likambo ya artiste nyonso te et puis bamatanga nyonso esalamaka eza baartiste nyonso te bacontribuaka ezalaka mosu omona oyo pakute na mwa libaku azwaki te ndenge esaliki atie te oyo amoni ke ata ya mokie atie te oyo amoni mpe kakotia te atie te soki bato bamoni ke batie te biso Chic Choc Loyenge tolemba te mwa moke tokotia kaka mpo eza yango omoni ke bato bazolobaka ke aza ya biso mingi yango bato bazolobaka ke botika kotobeta mabaku mpenza te mpo sikoyo neti boye tokutia baosani baosala décoration bazodécore décoration ezosenga nini mbongo ti ezosenga mbongo ezala mutu te oyo akobima alobi ke ngai moko boye nazwi charge wana esalisa makambo wana nyonso eza kaka moke oyo tozotia yango wana ekosala makambo oyo nyonso donc oyo amoni ke akocontribue ata ya moke acontribue oyo amoni ke akocontribue te me na suka tokoyebaka mokolo ekomake corps eye fo tokende kozwa yango sikoyo tokotala mpe biso mpe tokotia sikoyo kaye tobandi otala nani atiaki te mpo wana sikoyo wana mpe mabaku ezala te mpo ezala te koyo toyaki tolandaki bango ekomi ntango kozwa bis mpo tokozwa bis na nombre ya bato oyo peut-être oyo bakotia mwa moke na bango bacomprendre ke fo toluwe mituka mpona kokende koyamba jani mais soki ekosalama mpe ke na compte ya mama soki bapesaki mpe na babis toyebi te mpo réunion esilaki te balobaki makambo nyonso te ntina suka peut-être na baréunion koya papa tombokaki eza obligatoire fa tomboka atombokaki mpo amonaki mpe ke mwa bulu ekekotaki te eza nango ata Chic Choc Loyenge tokosala yango devant bapapa te mpo wana baza bapapa na biso lokola ya biso aza na mosika aza na poto na akomite bapapa oyo bazosala makambo oyo baorganize makambo nyonso ekende malembe ekendaka bien eza bango Loyenge wana te ezali me tokosala yango mpona bango te eza kaka mabe mpo mwa batension wana ndenge ezalaki mwa likolo soki esengiki ebatisa 2 personnes ndenge bosengaki 2 personnes baya na kati ya organisation bino mpe na ngambo na bino bokotya banani na banani c'est ça mpe mwa kote wana mo batiraime kozala te peut-être tiraime ni soki bakutie 2 personnes eza tiraime poani te ngana kotanga te ye moko kokolo mouvement moto akotanga mpo oyo nyonso ozokutana mpe awa lelo nyonso toza su na Chic Choc te tozozala tozokutana mpo toza famille Loyenge nyonso te elobi ke oyo toza lelo na Chic Choc bakonzi oyo batiaki pour le moment oyo bazodirige bazali soki bapesi nkombo ya 2 personnes bazala ya mabe te mais bato baretenir ke souci na mio ezalaki bino mpe bokota na kati ya organisation bareconnaître kaka tata ya mwana kombo ya jani wana tozotanga lelo biso si tolobaka jani mais kolo jani wana oyo abimisa nkombo wana azali te et puis fallait ka basukisila biso balobaka ake bacomédien nyonso matanga fesalama ne tchétchéri mpo mwa ambiance wana mwa mouvement wana ezala mpo eloko moko nga nalandaki nakangaki o président alobaki tokoma koboya matanga totia yango baplace moko neti ya babar mpo ekomaka neti fete ekomaka neti kermesse ata bino moko ekomaka neti kermesse sikoyo mbinza wana babina sali mpo molingani tanga masolo boucle